Capage TV. Capage TV. Capage TV. Tomata tokita basina mibali nde batu laka. Eh, encore c'est pas ça. Parle pas sauter. Yoka kurwa. Moi signor ça n'a rien c'est toi Nicolas tanga te bolola tulaka te. Babenga kaka. Soka bo okende moka lingite. Moi si tout ça que babenga ke. Soka ke se ka lingami. C'est que moi c'est tout là te. Tout là te. So yo makamna loba. Non, ayaka te. Mobali nda tulaka koleka moi si. Mobala face moi si face na mbongo. Ba chel ba bima lo quoi réparation ya mituka. Mais la réparation anjo ya nzoto. Que l'autre ba camion na garage ndenge tikala ba mécanicien. Pas vala ba piaquer. Ba tikana ba garage à vie, ya famille. Pas à vandaka, ndaka ba tata moi si. Garage. Yana mobile mususu bolingani tikenda lo ba ko ba je t'aime te. Maman. Eh, pasteur Yebiko. Bomba je t'aime na yo. Et où t'en as mon na e. So yo bandi yango va ye. Ça ko la démission. Ne ko ko lettre de il y a démission. Maman yo ko. Zwa kande calculo. To ignora ka suka likam. Or suka likam de PC bande di faute. Oh compliqué hein. Nangina bande akura ngo na ba so ka bakaye. Na yaka na. Oh bom. Soukalikam. Balanda, très bien. Ok. Soukalikam, nde yana faute ba, ye bandeli. Oh, e bandela chola ka suka ka chakwa ndenga sabonga tikali bongo. E bandela chola ka suka hein. E bandela seka suka. Ouais, moi na tonga kanti poke ko suka boye. Or ko tonda tonga senso ya pokwa, o telimi soko leki na tongo te. Soukalikam eleki e bandeli. Mais et bandela c'est ka suka. Ne va pas ça suka raison na bandela nga bomba qui est malamu. Mitu kanyo c'est tambla na prince ba prix différent. Amen. Musu so mona kawele ki cher mais so on atina ka to fani na kizaka nyo so ka camion. Bozo koma pe kaka. Ha. Station moko. Parkingi moko. Barulage moko. Yo kama kambu. Ha. Bakwado moko. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui osali au fandaka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, o ko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala o lingi ko ko continuer master o lingi o évoluer en Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka to lingaka opportunité yango yeli biso to sala nini contacter bango o kozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et des formations limitées est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford à Londres. Merci en tout cas d'abord biso to changer la biso plateau to l'équipe TV5 to l'équipe na ba plateau nyonso bomona wana to check Capage télévision na biso logo na biso na sima pona chabo e pasta fallait ka ngam rojo penza ani komisanga
masumu ebele à coco cha fichte bon nga na vandi sur na place kitoko en tout cas nzambe apambola baoni so baolanda biso pasta moni pasta le on a pesi maite pasta na maite amu pa ya na maite do baoni so nga pasta bo pesa mai na bino pasta acha awa pona partenariat et ça la biso vraiment bien kala mingi te tozo annoncer pasta azo ya bateau nyonso wangi pasta na Schengen le 22 pasta bonne santé. Très bien capable, je continue de très bien. Madeleine, voilà, au Boukango, hein. Bon, bandimi baza belé. Eza bandimi baza belé. Mais eza invitation oya ngamoko privé. OK. Ning to ça vendre tout ça boye par exemple, organiser place moko boye. OK. Ba pour notre mais ça pour na kaka bisonyos. Vive la musique. OK. Eza wana pour na kondo papa Wemba. Vive eza ebelé mais ça ya batu moko moni. Tout ça qu'on a papa nani kulutu ready il passe na vivre ba papa papa ba utene musika. OK. Connaissance peut ya vivre musique ça ba nouvelle écrite banane musique to ebite ka viva. Oto ke no bete saka na bango le 22 décembre. Le 22 décembre oh kakoyo. Ozana Madeleine. Nga pesko na kozala. OK. Avant vivre beta ba kozala toli a pété en live bo somba déjà ba ticket. OK. Bo somba ticket à ligne to kozala wana. Donc to so annoncé. Na ba plateforme nyoso ba billet zoteka. Ba billet eza kote quand même ba benga ba consulter et ça wana affiche pe na anti. Jo cheda pasta. Pour mon abosa mobimba Eric Manzaka yo na bela sensibiliser vraiment donc yanga ndeko base umela ndeko Eric capable que ça saigne tête des azongaki nga ka ton yozo koma nga pe na zozala wana kitoko tozala wana France Espagne Belgique bata Schengen et tout boya le 22 tozala boza tole peut-être c'est l'Europe na makambo qui même na mutu tozong c'est même pour besoin c'est près que que ba soko qui te la fait tango ça kwa ndingo yaki poto si sika o solo li pasta kitoko entretien des zones sera vité sambango camion donc solo otila mutuka entretien na mutuka comme pepe soko c'est l'entretien camion comme rappelle vité c'est ma et mati na Madeleine ozo la donc il a même là parce que entretien OK vous comprenez ma foot année comme ya kalaba changer ba tia si ya sika pombango échanger pour ma kantiminga côté et ya pote côté bango na mutu et côté kwa milinga yeba sur so uta. C'est ça. Les amobas, tu peux te regarder sur moi, il y a peut-être mon toutou. Azane Mobim. En tout cas, côté wana, Bozala l'aise. Donc le 22. Le 22 na Madeleine. Bissono va vivre à Tozala wana Mobimba. Et on ça vraiment bien. Zamba pambola pena muto organiser événement. Ndeko wana pena zamba pambola champion. Ndeko champion bon. Champion hein. Communication champion. Vraiment oumela l'initiative, vraiment qui peut ba ndeko lokenyi. OK. Lokenyi, bah ça c'est vraiment qui toi capable. Bloko besela ka bien. Et ça la moni obetaki toura ozonga ki moko yebi. C'est ça. Mukilezanga batu malamu na batu mabe. Té, surtout ça. OK. Place okuti ndeko no libanda za kutu ne sengo ko pese mboto yamba po eza place moko to ye to ki musika. Amen. Comme omona ndeko no pembe no zosilika comme ça ko bebse yo place na yo. Na comprendre. Pourtant mono kaka leki ma yo siki yo zuka tala. Keto lati. Makamtu photo e baraka pas. Te ba congolais bazali misusu ko dongola. Moko ya bolingo. Amen. Capable nous personne conseil mukileza mukie selo biso batu na mukileza munene selo nza menanga tia programme na ye amen o bakenda poto na 90 nzamba pambola vraiment o koma poto na 90 mobongi te mutena 2022 sel maka makamu e mona na ko ezalaka nango ezalaka ba ko respecter ka posa doyen na vérité vie ezala yela la vache on le bino mabete siko to moni capable yokanga kobima piaka eza échec té mais toi comprendre ma bé OK piaka eza échec té amen réussite eza ko gagner té amen oko gagner mais na tricherie to beti maboko na to mona ba awa mona te mutumza bimi champion na mbangu après 3 mois ba ko botole nini na mona ka titre o a tricher ça qui dopage sans on comprendre na Hollande et belé ba zoa to beta maboko mais na légalement ba ça na mission wana té bazui to kumisi mena nzela wana bazeli yango te mais babimi bazui c'est l'objet to kobanga mais na vérité ba ke ba tricher ezane lokeli ki mabete ba betelo maboko na likambo mérite ki te mo seba ke na kosa ki mena ntoto to tiki ba se ba betelo tala na lo ba clair o solo li papa to ke malen o solo li to le pete za to le pete e jijakate to ya ka poto pesa kaka e sengwa mutinyo sa songa na nzela amen to duka ba faute eza wapi to réparer mais to juger mutu te amen ça vous comprenez na zolanda papa tito za biso tito ba sumuki capable
na hôtel matin beta masolo muninga na ndenga mabeto na chola webilo ndenge usukila uti c'est ça na loba pe na répéter na yoka ngope na ngona zoloba ebele ba chola ka baninga bakanza so disa côté bakomi baza à l'aise mais na suka kaka na ko chola kanza mabite bino tunga na kela bino lokolo seki muninga riturezo ezonga okondima pete ke loko sala kande songelo retour yango moni faut ça la attention capage na mona ngo papa koela ko sepela ka tena bio kima baningo bapesa ki passe okende ko tema na kompo yamba ba supporter ou apesa ki passe ko la tanketo na pesa ki opodondo nzoko sali biso boy tukotamba simukochela wapi yango na mona ka match bandaki bien bonne ko cha bien après vrai patron so ka na compagnie ya munene azana droit gangela ba travailler mais mo ka so na mo ko membre famille si elle ma comme so che musala pembeni to so en tant que famille pour to le beto zabat so ki yo koyi ba ko sekanga amen comment na zaki na yo zuite nga na zui ba pesa kanza mbongo na nga ya kisi nzoka ndo zai ko tambola nyamu zaki mbongo ngi désordre na vie tombe to kotala comment progresser kate ndo mo ma comme so che no musala pembeni zong saka ba tibina take to za ba être humain to zananga chance ali pa yango non to komi na rompete me kote super salipa kengela perimer oyo zoaka atana ndeko na oteme kena ngona ndenga de pepe sa kilonga pe lokume matake na sala kina bino malamu osololi pour sérieux osololi makambo fetika na amen to zongi lisusu na remarquer makambo mabala ikomo ko betsa ba famille motema ebeti motema makasi tunanga nini ngana za ndeko ya mwasi o ba iko bala mwana ndeko nanga oza mwasi biso ni tokolia mbongo ya famille ya mobali twana droit ko bimisa te to selaki yo ne balingaki yo mutu alingi ofasa dépense nyonso comment biso famille ya mwasi to mo pande o nda John e cotiser ezalaka et comment opesa bo opesi mukie nazoloba finalement o nazo ko pande mama Congo komi désordre capage bilo na lo bofondima te na komi na comparaison te Congo comme bonde bato boye ko bala nde boko ya na nyonso biso to kata ka facture et puis na mama na mona bonde na okendela te boko mona nga mutuma be na loka na panzi makambu na lobi ya cotisation za kesenga mutuma muta pesa te ke za subongo te oyebi na ba mabala kozanga kobota o bozo kosela ka lisuma eza lisuma te bisenga senga na bino pona libale sale ba mususu bosenga kana ki makamune makamune za na nzela mususu yozo senga na makamususu akoya ko pesa mitema mi bale po botie pression metango kena kana na vandi motema baby e kangi libota et comment ezebele zo nga be capage na Hollande papa to zo na 3e tour avant obala ko ninga kati yo lingi obala o senga biso bandeko na mobali to kotisela ka yombo mbongo comment libale za yo ningi masina ndenge no lingi obala ko senga biso mbongo babe yo lobaka ki boya na kobala mukolo te volonté ya motema parce que te lokwa sama so que tiko to sala geste on a lo ba polele échange za subonte capable to zonga na nzela au moni vie na zonga lisiko vie capable batu bele bazo comprendre te banda to te batu yo kanga bien non là ne papa ba ko cours simple so ko zo kaina biki tanda natandi fungola mémoire tondisa makam amen yoka kuru eza penda si ozala nani yoka kuru capable toki 1 cours numéro 1 il faut banda ko tuna au juste nyonso na zoluka soki na zui na kosuka wapi mobola mutambongo poni mutu te yokanga très bien zwa kande calculo to ignora kasuka likam or suka likam de pese bande faute oh compliqué nangina banda kura ngo na bazo ka bakaye na yaka oh bom sukalikam balanda très bien sukalikam nde yana faute ba ye bandeli oh e bandela chola ka suka ka chakwa ndenga zabonga tikali bongo e bandela chola ka suka e bandela se ka suka oya mwana tonga kanti poke kosuka boye or kotonda tonga essentiel ya pokwa otelimi sokoleki na tongo te suka likambo eleki ebandeli mais ebandela seka suka me bapesaka suka raison na ebandeli ndenge abombaki ye malamu et bon la Bible ndenge baloba vomé la fin yokawa vomé la fin d'une chose que son commencement nyonso ya yango suka efunda ebandeli mais ebandela chola suka ora que no suka kuna na bibo zo abiki
T'es au solo. Maman, on a couru na banda. Na vi wa bongami te bongama. Boso va bien, ah Madeleine Royinda, pasteur na babdo Jessica. Oh, cours simple. Na kundra maintenant on a touché à fonte. Tika boy. Maman, oh ba yoka ti lelo. Ezaka sommaire. Ah. Maman. Tato ko funga sko kaye mani e komelo meta ko makana tabe bini bo komeza différent ya jour intero. O so ça ba crèche. Donc ko ba intero ni ko juger. OK. Bon revoir kaka. Na chola ke chèque te na kumisa ka de city te. Nyo so makasi nzoto ndenge bunde kitango zaki na bo mo. Amen. O sololi. Yo kama kam. Sololi. Parce que ce qui ça calcul na yo na limite na yo. Ya moto zo par exemple ka ya mukili pe alola to mona te. Amen. Via muteza kwa mutuka, via muteza kwa prince, via muteza kwa match. Deni pastor. Yo ka kura na ngina kende. Toke malin. Mituka yo septembre na prince ba prix différent. Amen. Musu so mona ke wele ki cher, mais so on atina ka to fandi na kizaka nyoso ka camion. Bozo koma pe kaka. Ha. Station moko. Parkingi moko. Barulage moko. Yo kama kambu. Ha. Tozo kenda. Bakwado moko. Upepe na tali. Yo kama kambwa nazo kena simple. Ba pièce de rechange bon dokuta na ata kena oya wapi nyoso ba pièce de rechange. Pour moi na ke prix na prix différent. Parce que camion ya $1000, il y a 2500 000. Nyoso na pièce respecta naka. Sur la kena des heures de tokotuta sur l'accident. Comment camion ki zaka na ya cher sur que na place ba tekaka ya cher de soka valeur ko le ya kizaka mais ce côté na place ba banga na kama so to amituka so to c'est déjà to tout na maketu cher na moins cher respecter pauvre na riche to za batu ko tu ko bola te pour simple et rende bongo pe mamoko prince moko makadam respecter bande autant ma bo tutinga autant to kende yendo za na foti mi pour caminer ça cher mobola so ba so na patron so ba sali buyema pa sa mo patron de kenda mingi pour comment na mobola bokutani bwana ramoko te mobola ke ka ba pese raison na ndenge mobola même moi mo kina faute quelque chose au finga ba ko pese raison na misoko ba luki ba no tangu na kombo no ka chola babola ke ba ko tuta kisaka na principité au coup sérieux. Oh mena bombe. Yo kama kamtozo kenda. So na mama na sana bakura wa na bando fumande sommet. Yo kakura. Na bandi su chapitre. So bazaka après était na zongi su ndeto zalaka. Te, o pena sololi. So bina mata. Na mati. O sololi. Na bando funga ba pise. Fongo la pena. Tokei. Coup numéro 2. Akoya décembre ya mabe. Mama yo kapete. Coup numéro 2. Kanga malembe. Amen. Inutile ya kopesa mwana na yo faute po botaki ye mayele kozana kati nzambe mtakopesa direction yo nde dresser nzela na ye mokokota tina kati te balobisa bana français banda bo mwana bazela bana ba titre mbon ebele bachola bana baninga o baya congé po ba mamba kufa to ba pamba ba sila mayele ayana aboya kotangisa kwa bana na ye sonti bazana ramoko atindero kwa boya ke niko waya misala cc akontamana kati ka fanda ka wana mena kati mingai mena suka na nzela sesa koma mutu bakuru olengeli mobali ti suka abumiselo mbanda surtout ça to zoe sorti nyos yoka bakuru comment siko na système que tin bolingo ezaka contrat na lobango bien te solo la mana tiaka toujours na tambo na régional yo contrat bolingo ko sangisa nzoto solo li bilenge ezaka na baposa makasi mesala ngo na tamu muke pesa confiance en koto lukaka mbongo bilingi ko ya yango moko solo li pasta o solo li yoka kuro ya somo bakur sérieux ya décembre nasenga kana doze po bakoka nasenga na kile ezokende kaka to mata to kita basi na mibali nde batu laka okosi pasta ba biso te yoka kura kura se vraiment makasi koto mobile mobola zoka mwasi wapi azoka te loba zo ina babola na lera semba ko telenga ba ko sanga pasa kolala o mobola mama o solo li yoka makamna loba
Moi, si nous ça n'a rien, c'est toi, Nicolas, tanga te bolo la tout la ka, te. Babenga kaka. Soka bo okende moka lingite. Moi, si tout ça que babenga ki. Soka ke se ka lingami. C'est que moi, c'est tout la te. Tout la te. So, yo ma kamna loba. Non, ayaka te. Mobali nda tout la koleka moi si. Mobile la phase moi si phase na mbongo ba tchel ba bima le quoi réparation ya mituka mais ba réparation ya nzoto garage quand même c'est aussi un peintre garage wo wapi mécanicien sunganga quand même bonga na moni vitesse au ma be ba posa nzoto saka garage so ça na moi si deux ba posa nzoto te o a camion saka bien so quoi ba tout ça impact quand vroom o ya bala banga quand vous la tenité tant mais mon bal célibataire mais mon bal à sanga mbongo garage maman tout le temps bisayo quand kendo taba camion na garage ndenge tikala ba mécanicien pava la ba piaquer ba tikana ba garage à vie ya famille pas à vendre ndaka ba tata moi si garage azaka na bolingo ba bolingo na moi si solo te le babi marana maman tchela ke biloko na ko bata mombala kima zakana bana soki 6 tant manga tali ti lokana tchela ke biloko tia fexé bandika pese mieux wo mais tant bako yoka mukile ko ganga na bololo na yo bosali boende ndenge ni bato bombela ngo bana bato misusu oko sérieux o peno sololi nazo kende kaka nazibina doze mena mata te mata kapasi yokanga intero ezana muto abetaka copie muka boyi ko bala wana mibali ndeti ba jo bamona mamona mbwa akoloba te mususu aboya kobala kutana ligne ya basi te nzela pasi avia mona baso na komi ordre te na kotiaka mwasi zemi te ebele bazwaka mwasi lokola asija kosepesa nzoto misusu bazwaka mwasi eso na lingai na ye charge avia eza na bana bakobimana na kati ligne na ngai na bana baleka nzela ngai na leka te na nyokoma na biyokayokanaka ngai motema soki bamisusu nde bakufaka kala nalingaka buzoba te okokama koma asala mobutema azaka mikanga amona makambo mingi teke na mutu lokola calcule ezopesa devoir na nzoto soki toresiri te nakokota na baengagement te osololiko yoka bakuru okozwa wapi ka awa kurseri batana baza tia bango na tiroir a baza ebele oyo naoloba misusu basi badecevoir bango ebele alingaka mwasi mobali na piaka mwasi adecevoir ye ntango azwa mbongo asasi na confiance ya mwasi te soki abimika mpo asepano asundola susu oyebisaka je teme nde motema ebebi po oyo atielaka motema na je teme akima yo ntango bi je teme soki okuti su na mbongo napesa puso na 6 mois alongwa na 2 mois komba je teme elongi so libala ndo koti revendication ke na convocation nalongwa yana mobali mosusu bolingani tika ende alobaka kobakisa je teme te mama bomba je teme na yo euta na munoko na ye soki yo bandi yango ava ye eza kola démission naye kokota lettre de ya démission mama yo nabaki naza koya na mata na tika yoka kuro coup direct tunga mpeza na basi oyo balingaka komba je t'aime mpa mobali te soki olobi obayise mo te ntango bika je t'aime seke aza na mbanda bomba je t'aime beaucoup de boso la saka pe samba lokola yebite mais nzoka yebi nyonso osololi makambo be deke taka yoka tsa soke pembeno sekera na kosa ka e yokuti na fanda déjà volo ba déjà sebi kandako akosa to ebara formalité tikala bolingo makasi mais na kati ni nzanza ya kosaka na te yoka bakata makambo eza makasi ya moto koti na 2024 changement climatique ye changement nzoto pe feko ekota tout au côté ici osololi nyonso mavwanga pays mavwanga nani mavwanga nzoto pe mavwanga oyo koya eya lokola ebebebe nyonso mboto obonga to repare makasi to repare sima yoka kuro oyo yango pe na pasta kotika na nyongwa makanisi te amen nyonso kuta na ngo eza témoignage avi nzambe atia mpo mona mamona mbwa amen soko omeli kambe kuta na yo oza challenger amen mama tozaka bajoueur na terrain 11 chaque joueur toyaka na terrain mpo toganye tobeta mais chaque jour so bataka pare chaque moto akutanaka na adversaire makambo apasi neti mati esilaka mosusu mati ekosila sa azwa shoki mosusu mati afe sila fo azwa shoki mosusu mati ekomata na mitata azwi carton kota charge na ye kilo po bosekaka koma peti na age akomi boye nazwa carton ava yo pose nange ezalaki mabe yo oza na pose ya pepele babuka kote zelaka bale topesa otya bi
biso nde tozonyokwa mawa bafamille omonaka fi ozomona leki vandanye oyo amona oyebi te faute nyonso soki okomi eloko olata ber or makambo mosusu yango te yoangani te mama binyonso gardien te eza ye te mal position badéfenseur ebimisinga faux gardien na kote na bino na tiesi bi yango moni mikolo kokonte na mutu te jamais ata moko te olingi mobali lingai me bo vivre na formalité bolingo ne mati ça soka freiner frein même ko ba mnoko te ko finga na baba to yoka mo ba ke makelele mingi oyeba ke bo comme na détectation baba ben yoka makambwa biloko kute koti moto nano mekite ayo te mena sirko fundi ke lala makasi bongo to mo yoka makamna loba solo libera pasta zonga na temps toi na lero faut comprendre amen ba le kambongo me bazanga kimia na bolingo ebele bomba bolingo te mbongo ezande na fantasme et on l'a bilamba kitoko et on bisika nyonso professionnel mais kati tanto zana pasi moko ya likambo na ngwe swaka mama na soba no poleli yango mo na vie numéro 1 linga ke loko zo sala na amen so zo linga loko zo sala amen eloko mpe mo ke bolingo sa oyeba amen na mona ngo pastor depuis nyo se bandaka pasi pasi mona ka pa elati comme normal esimbi tolela pasi na Congo tokimaki tozonga di pepimika awa okomokama nazaka na kisasa ko totu na lekaka comme ezaka ngai période ina temps zwaka vile kwa période ina temps amen mwana muki a 4 ans sa papa za riche akabelake bomengo mwana senga kate akokola kwa bana nyonso mwana ko talaka mwana patron bagangira ke na babola vanda kanyame papa ne mokonzi mukola bando kola timesi ando gangira baboyi c'est que ngani akobetsa bino film na pesi bino bogangela nga trop na bo mwana fo bagangira pa za bébé mama droit ya vie amen solo liko so vous comprenez bana ba président pa tinde bazawana bana banana na ba garde ko mo ba gangira mo mwana lengi ayebi non asa innocent abike wa saka mukolo mukolo comprendre que papa na ngada lumina kabino so ça ko bete film yoka kura parce que tozanga non est conscient na makamususu okoli na nzoto partout que menza batala ko bongano so est conscient so na tiki ko na faux pour na place au kufa avant à prévenir yo tiki na piaka o se kami pozo maelo comme na ressource ko tant ko personne so kimia nzaba mono o ba rema ba cours sérieux ya makasi retard ezarate retard tika ko sana mukilité o kosate ngonga tu ezana temps amen et loko ezana valeur ka paiement na santé amen soko zaka na santé paiement bomengo to ko yasima mabe batu mingi bazaka na nyonso mais santé na paiement boya bango le kambongo za maladi tina bomengo nini elamba kutoko kolata oyeba osolo li passe kapage osolo ni kena hôpital omona mututinda ganga banda omona ne ba docteur batondi 12 pe mindena mindele solution ezati bazo tuni siwe komini nini c'est ça ti bazo traiter mbongo msino ba poche pantalon tika ba tsaba yeba ba mbongo le kame malade tosiyete mobola moko beso ko tali po mona ta $100 azo vivre kaka na tali na condition alalaka miso ba kenda voyage ba boya ko loba ana mboka ba pa condition mona ke saka passe ya vision na betriso na misambwisi amen même kona kanga photo tina na son po mona ke na saka yaya nzamba ko sunga mena kati ba photo soko tali o maka zo seka mena mutema amerti omoni keba na via mutu kapashi oh soko zo loba frenaka amen yokanga kapashi okuta mutu wapi fandanye amen atokute na kopa salito ebake prêtre kapashi fandanye ezaka reculer pour mieux sauter yanga na kosa pe fautif ko bepsa mbongo te nana linga ya beba azate bakosaki ye akuta lika moko boye so moni kam tazaki nango kweya fandaka nye kapashi fandaka nye amen avant que tu aies le bassin teyami na makambe kuti ko leko yo koloba so ko meko biso suma sola passe na nga zala ko tumoni passe motema pote fungwama osolo liba kwa sike situ kisaka nzoto kolela mena passe to kama ka pota mais poto bandiko mwana nge bandiko ka ko tout ane tumba meleka ka passe bandela pota si ya sika
au solo li yokali kam to yango penza yango moni kengela soko moni ka bamba amen leka amen kapani no pesa cours sérieux au solo li o mona mutu na position nini pesa nde mutu mbote ko tuna ka pesa ko tuna ka o eza sima nete okati na ite na ebeki yo amen na pesa mbote na kuto bonga okweya na pesa ka kapashi mbote o etre na ebite yo ndem to expliquer nga pone na ebela ke na munyo différent yo mtoko loba comment yo lobi tenga na banda na bi menemi jure na o na ko sanga na batu baluka okweya o na tune ka ne sen ezaka bongo mama ko mekate suzaka ya yokomi boye ndenge ni ko mekate ko sala kapashi wa ko kanga nzamba pambola amen et ana maloba mususu eleki bible na kilo ok nzambe ku torbetelo maboko motangi verset au solo li pasta kama kamna loba tika boye makamso ke mote ya teyo yoki osiliki komara mais ya teyo otomboke nini ezoko critiquer komara ngo pesa frandi bodoze ya su dimanche ngisi yango komela kope pasta maloba komela ngatro alobelo polele tambola na mission à Jésus amen mabe avant loba yim ta sala nzo tebi ba difficulté mabe ya répara kaka soko yese qu'il faut pas réparateur amen tia radio wana esa 30 ngam kono kusimba visi nyose ekopela amen yoka kura bala musamuto pourquoi yakana makamba beteza moni moko misika papa na 38 ans misi bozela so na bisi bino nyonso tina anjo ba chepo na bino eza wapi anjo ko silika ngam na ekipona bango me papa weli sous place o tikeli boy musala tika asili sa pesa rapport yoka kura tika boy yoka ba dossier na baki na bandi université ba course ko yo po yesu ko sala o eza sommet to ke na sommet au solo li yango yaka biksi moko azongi yoka siko biso me kolo batu koma biksi ka mutu moko nazana mutu na cha deja wana ngande kolo nyonso so na biksi bango nyonso na biksi musala ko fute ni nyasa musala te fa sala patron zo koma na bureau komi mutakota te patron kota ka zibike baluka bimo sidike la te tiga kende tabo mongo wana kolo kopani ba nyonso nye buzi andinga na ordre yoka kuseri makamna loba ya kilo akena na cimetière bisaka Lazare yoko miso batikala diwa wana nolinga te papa linga kibokene po balere kokaki so na sekti bino tuna na valeur nango mais na kosaka ngo te po fotif na bino eza yana mwana mso patron nga sali kama bite papa kwa lubaki na kosana ngo fa fero bima mais te bo saka bo samba yo toki oh penande ya kilo yana biloko musu na ndako ya yote oyena baningo bite bolia bale biloko bayaya mama bima ngaganga fandi kwa moni baninga fandi nye mwana ngazanga tale na baninga pesa ndako kilo soki bakena kokenge na suka yo moko lambia baninga nayo mais na misa baninga na koloba te biloko fubozana en église exact l'église exact cour des grands maintenant ndenga sen na mona mama nga loba bo akangi kapaji sama ona loba soko yokinga we lobi papa lobi nga soko moni nga omoni papa na mi to ko sa tout mais na ko toucher sous pena limité na keka na Lazare yango prouver noti na boy moyibi wana tokelo lola na pouvoir tout yo comme na loba ya simple pete kaba to compliqué mobilité na je bisayo papa ene kotika la kozanga te ya solo jida monaka Jésus nde basaka miracle tanga tina bango de Jésus jida no monaka sexe bibembe ene bakete so ba jida okenda li felo buzoba donc batinda ka bino de yukuto kande na porte so na pas na biso otanga maboko na bika komo tenga kisu mutatinda ki bino jida sabe ba miracle asa miracle ko atebe ba donc Jésus bakina atinda bango de bokende koteya ba porte jida pa kendaka ok tant balobaka loba moteme beba na suka yo so sana église okengela kambongo kendo te mutu te tana pembe moyen oza kese église bokutana mutu mo bazana likam na famille na bino be na quartier te mon fo banga nzambe zabo to botuna kasi kese église ofana ka église te liloba c'est ça diacre
ateyaka Oui. yoka makambo nde oto opikola makambo ase opikola penza soko oza titulaire koma lokola mama bana ayambaka faute ne bandete pa beta mbata mofundi abo tika bwe pasteur Jésus abomba to bambe mabanga oya salisi muta bamba mutayeba koyi kaka na lobi déjà bizonga masumu esili ebi attention ya sana so na poiti ya liboso baninga bango bakuseka ye mais bango pe baza ba fautif tantôt ba basi mananga bazana ebele koleka ye ya eloko emonani nde meminga ngambo mais abino eza kilo koleka ya ye yamba ikasima nzela kende na lobi pete bakamwa kosilika basilika ye aza mabe baninga bayoko mabe ne po baseke mingi o soka balaka ki yo tala ya yo ndi ya poiti reverse yoka coup de grand nazaba Mateo sanduku kabash nazaseka otala boya kande koloba ya batu nyonso poza pe capable comprendre ngo bien soko moni mutu atelema banda kosalika mobasi ekatiola ana maturité te amen kobanga etidi te etidi eza mpona kopesa misala kozana mela kibo moto fe uta na nzambe na souffrance à vie muta pasi ya vie asekaka capacité mais azana elmo obetele soko akoseka po batombola esengo mais na vie soko kika makasi abatamaka na mona muta seka muta finga eta mutango betele solo pasi na suka bende na pemena kabela ye amen koloba te mais na misa bakende ki afinga ki jona mingi ora afinga ina ndenge ya esthétique ya kopesa kaka ambiance mais to mutango na pemena lobele kabine shiko kende te zela ba to kuti baseka ki na pesi bango tika malonga te o bakanta ka finga ke bengi na pemena pesi ebele vindengeza au solo du papa coup de grand à niveau oh makam na lo ba mike kapash na ko peso kope simi na komi jaloux na yo ebele on dit ça ebele ba komela yo kama kam na lo ba au coup de grand yango moni confiance na oyo yebi amen tambola ne kingi amen oyene equipe moni baninga ko yela ko yamba bango te mutaponi bino coach tanto poso yo ya ngai masa ne pe betaka na ya kota wana lokwa baboye bazuyo akolingo ne sengo penza te boko seka poso bati bafarisi moko tanto na terrasse na poso fute pa benga masa ne sko kota yo lo olongwa yebanga kende na kotia na ko beta na poso bachanga soko pesinga pasi te ngam na ko réclamer te coach ndoko mona ngaso pesa ngata ko gangele sekte ya kolonga bache ya bien ngana respecter place na za tikala bo na vie amen ola musinga pardon o makamna bagami ya pete nana batala sate wana kopena ko sanduku na rebi na yo o na simba ka sommet moto ko fungwa chapitre liwa to bande ko tanto na mona ke ndeboye na kamera tile o bo mona ngo kaka na mona ngo pete to ko résoudre makambo na 0 minute ni diable ayeba to tiki diable na kidiba mais to sesi makambo a surtout qui peut na makambo ndeni boy John mais pour comprendre au solo li penza ndako batikelo mbimbi so ye batiroir soko zaka respect ko se bonti ba ko yanzele ko u e ko umela soko zantundu ataba yete mena fuye tata mwana numéro sa inanga yango taba to eki kutuna reta sina liaki mwende to bombaki ba komisio c'est vous êtes encouragé avant to ya mo fuyaki oyeba ba vanda ba se akabaya ba ndi botigati le ndambe nanga tozela ka kokozela nani ajezo poussa na les réseaux le cas c'est ça salé la temps bisotu bikela mu contrôler temps na kolenga maman na zo mettre ba dossier comment bisotu toye to ko ça ne ba poste bocha roulage na telim policier bangalika ozana problème obengi ba continue cortège boleka amen au moins mi beta maboko maintenant mukito ana droit ndenge moko oh maman na so beto maso ndenge ça oh l'état kata na ko violer o yanga pe basimba te comment locataire akangira papa lupango soke na butu so betele porte na ine na ko fungola o te maketo za lupango na yo yakande na mo itoso la pona futura o butu za lera pongi nzamba chela mutu nyonso amen loko za pona betanga pongi na ine gangela papa lupango makasi lobane jamais ko betanga porte na ine loko za na kamoko ya secours na ideyo mais même ni kama mbongo faut benga na téléphone par respect et puis parce que moi na malade bon voici na monte ma mais pamba jamais lupango ezaya yo pongi yanga comme oh ko sérieux nana makamuzu na talaka na sekaka
Ko résoudre réunion c'est ça simple. Na bi na nzaka qui le salema na maloba. Et si ko bitumbe ye c'est que compréhension ya qui. Ko so ne ko maka ya biki. Tata nyo ce changement. Mindele ba na likambo ba mo ba lemba. Ba zo biki ba sundro ba landa makanisa ba africain. Et c'est do ya africain ming to la se bango diabo yango pote tonda na ba indo. Sololi. To charger bango poto. To ya lo lengo. Posta niveau to charger les so ki ba tiaka biso à l'aise de to tonda te to ndaka ko ta to zongi bongo ba ebisa biso ke mama naza ba sans charger pasta na lobi o eza frikito na lobi na yo to charger makamsi fo ko yeba kapage naza ne bele ba nana ba to la petata Madeleine Toroya ata 60 Madeleine wana on a 60 zaka mitu makam chaque mitu ça kaniti on a loba on va nzete et ça ba branche so nazana makam so to ndiko décortiquer c'est tabaoba to ko décortiquer pendant to ke kana makam ko décortiquer kito sali 80 ans na zongeli musije musute tina te akaka to zongela ka exemple to zoki akuna to bambisu loko ka yo bien te to bakti suna ya lobi pesonge on na saka to kende mais so be wana tangu na bandaka na to rapeta bis to ba nini asaka na mateya moko on mateya ngo soko landa to rapeta bis za sommaire kanga suka ti suka mais na tika mona temps so na bina zongela ngolo no ko ka ndenge zala kisiko na toucha kutu ba branche wana te c'est ça ba ki nana yaki na nani pa lelela nani e lobi ebele tona bike bango poto biso ki sasa to lala nzala te bango mbetu biso bitoko tonimba te tonimba c'est que ponge ponaka te soko za kali mukolala makokinda mbongo ntoto bikelo na moi papa munde yo bangi mbetu mutu na komini ndoko de place so za soko za kali mukoni okonimba problème ezana ba congolais to za na complexe ko mona sa ke bali kameza pende après obangi sola biloko sa omeka okena de fête c'est to banga yango na kala ya kosaka na kapage sala na zala penza soko so comprendre nazala to la pete base retourner nani bele ko pesa Madeleine Bozela ba en tout cas to ozala wana pesa binoka 3 sommets to ozala wana o me majo ata la pine il faut ça zamba sunga za ngo pampa ça ngo normal tout est vanité to za na tamuke tout est vanité bembe mo tena kena cimetière gomenatala we uti pote uti kisasa te tanto kuti uti poto bakunde bien te poto na banyongo bakunde mabe musa ko fina kisasa ba sele pierre tombal poto ngo to bongise mezo zaki pierre l'air to bongi to chele pierre to tombal yo so ko telo bité wa pierre tombenda uta poto to ba poto wana kuna tema kina na banyongo famille bateka lopango sa rembourser ba sundole bembe na to kunde pozande me to chelo lixité pour me mabi budget mama yo ka kura oyo kuma nazala ba cour sérieux o sololi mama nazalo bakolele soko yokinga nazo pesa seri tala akenda atinda nini na ona oloba yango moi tonto oloba wa soko ke poto ko juger muto kuti kuna bonga te alinga ye makamba mono yebite kapa na bano kolele sololi je te dis ko zala ka champion ko seka mabe ya mutute makasi mutia bundara kaka ye kapa nzamba sala biso ndenge moko metoza différent ko ba pesa mutuka na pesa muso ngo d'origine tchebe balanité muso zu ya kala babwa ko tche ebongi poyeba akambeza nde mukileza yango mweta na vandaka kumisa nzambe soko zo pa surtout ça malamu mususu pe elongwa yo etika libela sababu mona tana porte église obezani ezani papa mabe ya mawa ya batu atoko pia rien kotaka na pasi ya souci na ye amen nazalaka mutu nakembaka okomeli ye danger asentir ke olobi rien mais tali na ndenge ya souci ozana confiance no makasi amen ya mibale likambo nyonso komona ekomeli mutu pasi luka kotire leçon ok koyaka te mpo seko tyola pourkui ekomeli ye tanto aza ya nanga tonga leki komanga ti siko na kutu mabe koleka ye me nzambe atikeli nga temps ye nakoki kuta kenda beglise asala boye makwei oyebi te amen 3 bafamille toza linga bango nyonso meko confier na bango nyonso te ok on a betu le secret problème soko ye mutu oza ko la rescapé ya bato bayaka moni rescapé tant ma ebimaka na mobile pe ko tana mwasi yake bele ok oye kota ndé champion parce que muta pona ngo pe ka imokolo muki amen
Ça, vous comprenez. Yango pensa. Et ce que c'est que vous agréez. Amen. Donc, au lingami une équipe, coach a vu. Ce que bongi te, na no komi titulaire te mozala kana entraînement to komono. Amen. Abeta kana vita na daring na masi na mata terrain te. Ba benga na kape yo te. Ozana vie maintenant comme na actualité ko kambongo te ba cha okam ozamu mutu. Otambro ko réserve makolele kami mingi. Au solo li papa. Yango. Yo kama kambwa. Okendaka wenze. Olamba ka seloma kokia muke. Prime ba joueur tout baka na équipe ezaka na saison ko ti terrain prime matina salaire. Amen. Soko bongi ba wenze ba shawarma ba voyage. Mosaka mutu. Ozoka ba bisa desa ici tu on a ba prime mike to saka na équipe biso nyonso ma wanza mbe saka ozo ameko bonga tele le temps. Il faut 2026 27. Oza la précédente ça patient. Poste lingo kota muninga za no titulaire tika si sabongo ko okota. Et bref ba bima na match ata 3 bi ba bima yo nan ko kota. Et Belenza Bakoboma Bango, te mon pèse réussite dans la famille. Mata. Monsieur Zoukra était Koufa Ouera à remplacer. Ce monsieur est simité, moi, non, je relève. Au solo li pensa logo. Vraiment. Le 22 na Madeleine. Héroïne. Tout ça na Madeleine, tout ça. En tout cas, la Royana yo. Challenger, tout ça capable. En tout cas, la Rosala. La Rosala. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment. Vraiment, il faut pas somba bien. La Madeleine, en tout cas, le 22 décembre. Pasta Rosala, ngape na Kolanda. Na Rosala. Na Rosala. Na Rosala. Toko indi ça. Base. Vraiment. Nzamba pambola bino. Capage TV. Capage TV. Capage TV.